Pour rien Nzamba tia talent. Nzamba tia talent wana na kati na yo pour que au travailler, au soit quelque chose. Au soit quelque chose et à partir de beloko wana et sungayo. Au sala mandiate. Tout ce que au mutasala ba pousser et ben da miracle Nzamba te. Likabozwaki ezaka loko ya ngai eye na makila to Nzamba lobela kiyo ou bien ozali na basini moko boye pour que bando sa ba kisi ou bien ezali loro moko ya bakoko batikela kiyo. OK, je priais na fuka bina obondela. Pendant que na obondela, je me sentais dans sa chose nzoto te. Je vis que na saki quelque part, je vis na moni bato belé. Basali sec, balati pembe pembe et j'étais au milieu. Au milieu. Bato wana ba lobelanga maloba. Na yo ka vo ezobima. Ezobima. Donc voyez, abandi ko expliquer ngoye bilika sono bina yebi yango mais importance on ebate. Abandi hotel sanga o traiter malade o sala bo na okoma. A visitanga 3 fois. 3 fois. 2 mois, donc na ke boye, na ke adresse wana na ke lukaye, ba ebisika ndiko non déjà kufa ba kundaye. Oh. Donc à Jésus avancé et zoaka volume moko naturel. Mais lorsque l'infection est continuana, et ça dit que Jésus volume moko mabe et que ko boucher ba voix nango et ça dit que moyen a fonctionné normal les a discuté. Azo suba, a senti que asubi même asubi zakaka. Mutu muso akomo suba ka ba goutte, suba bomo ba goutte. Muso suba me sikat et comme ka pembe, ne za ka pembe. D'accord. Donc eza ba produit on a sali pona bandeko wana pona ko sunga bango balongo na vient oza de na sonde ba placer ki yo to ko traiter yo to longo sonde wana ozongi non. Oza na problème ya hernie, ezala hernie discale, ezala lombaire, donc ba hernie tous les sortes de hernie oza nango to sali ba produit o ko sunga yo. Et là on y est ça là tu vas opérer hernie après quelques temps ezongi. Ezonga lorsque ba tongi lorsque ba tongi moni ba fil wana o batonga kawana ezaka ba fil moko oyo na 3e couche et eza po moko fragile eza po moko elemba. Chaîne chez Bisso Télévision, Facebook chez Bisso TV, YouTube chez Bisso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Et voilà, vous êtes tellement nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment là où vous êtes. Vous nous suivez un peu partout. Nzambalola, alegana ko pambola bino bisike zoami bino na etandola bino eke pour na kota la émission na bino Police de Star. Je dis souvent cette émission nous permet à comprendre beaucoup de choses à travers cette émission. Les artistes, nos produits, les médecins, les avocats, les politiciens, parce que ce sont là des stars na biso. Ba star na biso isenge na biso to yamba bango nzamba pambola bandeko nyonso surtout bazaka attentif na émission. À travers cette émission on découvre beaucoup de choses sur la nature, sur l'environnement et sur le métier de chacun et sur la profession de chacun de nous. Nzamba pambola bino abakisa bino ebele. Merci à papa Sinandoukou et pourquoi pas papa Zara Kapita, pourquoi pas Jacques Milambo, Kachama. J'espère, pourquoi pas, la naturelle derrière cette réalisation. Que Dieu te bénisse. Pourquoi pas tout le monde. Vous avez béni, vous avez béni. Nzamba pombola bino. Continuez toujours à faire le bien. Naba nabiso aborfelin. Nzamba pombola bino. Tous ma tête na vie. C'est le numéro 27A. Référence à pour ma tête banounou. On est là. De veuf de vieillard. Nzamba pombola bino. Centre professionnel chez Bisso. Ils allaient situé na Avenue Kwenge numéro 2 et Kangamina Mosquier. Inscription est à $10. Tinda mwana yekola métier, ayekola maquillage, coupe couture, ayekola esthétique et coiffure, pourquoi pas
audio, et pourquoi pas auto-école plutôt, audiovisuel les alliés. Maintenant, ça y est, la caméra, auto-école, et puis la langue, Nzambe Alekana. Kopambo Labino, centre ça déjà opérationnel, cours ici et bandaki, rapidement envoyer les enfants pour que baye ko la métier pour lobby, koma pebatu. Là, je vois papa, le prophète Ahmed, docteur Ahmed, double portion comme Eli. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Je fais grâce. Oui. Forme. En forme. Oui, par la grâce de Dieu, ils ont évolué. Kabibi sur la prière. Ok, tout bon délit. Seigneur notre Dieu, le communicateur indispensable de la grâce, il est écrit dans Psaume 113, verset 3, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Seigneur, nous te célébrons, Seigneur. Nous te rendons grâce parce que tu es Dieu, le créateur de toutes les choses. Nous te bénissons, Père, pour le souffle de vie. Je laisse ce moment entre tes saintes mains, Adonai éternel et Dieu. Il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 5 à 200, la Bible dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Adonai éternel et Dieu de gloire, tout ce qu'on peut faire ici, sans ta présence, Yahweh Papa sera nul. Adonai éternel et Dieu. C'est pour cela que j'invite la présence du Saint-Esprit au milieu de nous, du début jusqu'à la fin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. En tout cas, moi, je ne peux pas passer d'autres questions avant toutefois. Okay. Parce que ce sont des questions que les gens me posent. Maman Wechi, est-ce que le prophète, docteur Ahmed est un prophète? Moi, il a tout double portion. Ça docteur, est-ce qu'il y a un prophète? Est-ce qu'il y a un docteur? J'aimerais un peu éclaircir ce bateau, parce que depuis qu'on a commencé, question bon, on ne pose en disant, mais mission tout ça là. Mais cette fois-ci, j'ai eu tant de questions, peut-être un peu bateau bien acquis. Ok. Oui, question ana eza moko ba question pe patient moko na Belgique a posé kingango vraiment maman place ozali na peshi mbote. Ezala ki question moko malamu oyo na lingaka et puis à la fin na bisa ki no bino maman kende vraiment tout état d'âme dans pas Nzambe comme tu très bien. Donc je suis prophète des ministères. Amen. Consacré dans le ministère prophétique. Donc je ne suis pas prophète moko autoproclamé. Je suis appelé. Donc, depuis 2007 que j'ai reçu la vision, j'ai reçu l'appel de Dieu. Parce que les lots basala nzambe babimi mo belé au côté nzambe. Mais à ce qui concerne les ministères, tous allez na ba ministère aval, tous allez na ba délégué apostolique. Le ministère aval, ce sont des gens où ba recevoir appel. Donc basala appel, basala appelé. Donc appel. Parce que dans l'appel, il y a quand tu vis et quand tu es attendu. Il y a des choses. Quand tu vis et quand tu es attendu. Il y a des choses. Celui qui est un ministre de Dieu, il se dit que non, je suis un prophète, je suis un pasteur. Cela veut dire que non, tu avais reçu l'appel. Mais le jour que Dieu t'a appelé, quand tu vis et quand tu es attendu. Il y a des choses. Parce que dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre, je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Ouais. Là, c'était l'appel. Pour dire à Jérémie que non, j'étais déjà appelé depuis le ventre de ta mère. Mais il faut que Jérémie passe dans la deuxième étape. Il faut que Jérémie amone. Il dit à Jérémie, quand tu vis, Jérémie a yebi shinzambe ou amoni. Si tu as bien vu. Cela veut dire, dans le ministère, un homme de Dieu, il doit voir ces deux choses. Première des choses, il doit écouter. Et deuxième des choses, il doit voir. C'est-à-dire comme Moïse. Oui, il y a des choses. Oui. Il a écouté. Il faut écouter. Il faut écouter et il faut... Et puis, amon, oui. Parce que Nzambati en épreuve. Oui. C'est moi qui t'envoie. Donc, c'est ça. Lorsque tu vas commencer le ministère, c'est alors que
Quand TV et quand tu attendis, ne marché. Oui, mais ça va collaborateur. Non, j'avais vu ça. Voilà ma mission. Voilà. Oui, parce que la mission doit être pour travailler na vision haut. Maintenant, il y a des gens, il y a des hommes de Dieu, il y a encore des hommes de Dieu que j'appelle le délégué apostolique. Ce ne sont pas des gens Oyo Bazala appelés dans le ministère, mais ce sont des gens que non, les hommes de Dieu, à mon que non, Mouto Azanazel, il y a évangéliste, Azanazel, il y a prophète. Donc, lorsque Babondeli Ponabango, ce sont des délégués, oui, des délégués apostoliques. Bango, il faut accompagner celui qui a la vision, celui qui a le ministère. C'est-à-dire les courageux dans l'évangile. Oui. Donc, ça veut dire, pour accompagner Moutouana, il doit planter quelque part, à Tindio, ok, travailler, qu'on a planté quelque part, à Tindio, ok. Celui qui n'a pas vu quelque chose et celui qui n'a pas entendu quelque chose, il ne doit pas bâtir le ministère. Ok. Oui, il ne doit pas bâtir le ministère. Il peut travailler dans il y a ministère, il y a Moutouana, ça appelle. Parce que, à expliquer, bango vision ou à monaki, mais à travailler dans la cellule par rapport, il y a vision, il y a père. Très bien. Donc, ce qui n'a pas fait moi d'une fois, entre parenthèses, n'a expliqué pour qu'il y ait aussi des hommes de Dieu au Bazo, Landanga, pour. Donc, et il y a tant de questions, c'est que ça. Donc, vraiment, Nazali, prophète, je suis prophète et puis je suis docteur. Et docteur, c'est un métier, hein. C'est un métier d'anglais. Bon, voilà. Deuxième question, on aussi, tu as vraiment tapé en fait. Le ko bengama soki muta bengama sela nzambi soki aza na talent na ye moko eza déjà ya métier akosa yango te. Pourquoi pas? Il doit faire ça. Non, c'est ce qui dérange les gens en fait. Il doit faire ça. Le problème est quoi? L'apôtre Paul faisait des miracles. De nos jours, il n'y a personne où atteindre nos dimensions apôtre Paul. Très bien. Mais l'apôtre Paul faisait quoi? Il faisait des tentes. Il vendait avec cet argent-là. Il y a un qu'on nourrit. Na ba collaborateur na ye. Pourquoi na onction ceux qui n'ont pas cannabis ou bien dans le monde, mutu moko atteindre le niveau ya apôtre Paul. Qui va travailler? Personne va travailler. Alors ça la télé musude. Aboma ba talent, abomi ba capacité, nyonso o nzamba pesa qui est abomango. Il doit se concentrer parce que c'est aibi que non miracle est possible. Miracle est possible. Avec ba miracle wana no jilongo ba jeep, no jilongo bo. Mais l'apôtre Paul faisait des tentes pour vendre. Parce qu'en d'un côté, talent ou azala ki nango. Et ça qui a aussi la battante. Pour te kango, azwa quelque chose. De nos jours, il y a des hommes de Dieu où il y a confusion personnelle. C'est pour cela que nous mandia. Très bien. Mandia. Dans mon avis, certains frères azota mon avis à ma bé. Moi attaquer ezate. Moi alobele atike ezate. Pourquoi? Parce que frère wana tika moi $500. Parfois, c'est Rwanda fout la kendaku. Parfois, c'est Rwanda a payé quelque chose de fout à la bande de classe. En moi, ce qu'a attaqué, et ça, le quoi qui non, a bomi plus Rwanda, porte et kangama, moi, ezate. Moi, tu exercer mission dans Batindi Bicho ezate. Parce que le bien, les fêtes de toutes les nations, mes disciples. Est-ce que mes disciples ont aussi les bateaux déjà bon la thème? Non. Et ça, on a bon thème. Parce que si quelqu'un est en Christ, la Bible dit que non, celui qui confesse le nom de Jésus, c'est loin de l'iniquité. Mais quelqu'un qui pratique l'iniquité, azo bele la ka kombo Christ. Aza mutu il faut zonction nzela. Yo tali c'est que comme ozo sali la Christ, il faut s'éloigner na makambo tel. Maintenant, un pasteur ou un homme de Dieu, oyo azo exercer talent mo konzamba pesa. C'est pas pour rien nzamba cha talent. Nzamba cha talent wana na kati na yo. Pour que au travailler, on soit quelque chose. On soit quelque chose et à partir de belo quoi et sungayo. On soit la mandiate. On soit la nacé à domination mon côté. Parce que c'est lui qui gagne l'argent na musala ndetsingaboy. Na osa musala nanga c'est là que je gagne l'argent. Lorsque na soigné batou et ça place nga nazo zambon. Maintenant, ceux qui nazo encadré bana moko boy et que na moni moi na mona vie à mabe. Et ça tabouté, et ça difficile de nous bengayer natal ici. Parce que dans le ministère, je ne travaille pas pour gagner l'argent. Dans le ministère, ce que j'ai na matière en bongo, il y a des gens bazolandanga partout dans le monde. Il y a des gens de Kwebele, on a la de la prière na poto. Et ça na mon côté, alobaki au leka, alobani que non, même dans les commentaires, alobani que non, nga docteur Ahmed, prophète Ahmed a $500 pour abonder la pour nga non. Moi, je prie, je fais l'œuvre de Dieu. Lorsque Dieu va se manifester, parce que les prophètes ont mis dans la situation.
Et ça prophète amen tenda au péché au moine. Et ça prophète amen tenda au salaboué. Moi je vais prier. Et ensuite Dieu va exercer sa puissance sur toi. Lorsque mon il beau ensemble, autant que non, je dois rendre grâce à Dieu. Au tien moi bon au péché. C'est ça yo moko volonté na yo de te pousser yo. Très bien. Volonté na te pousser. Tout ce que o muta sala va pousser et ben da miracle nzambe te. Et ben da miracle nzambe te. C'est ça. Prophète Ahmed, en tout cas les photos en a yo bien aimé dans le Seigneur avec vos questions, vos posées en tout cas na CP ton na bureau na coutier. Merci. Nga même na commune na c'est papa. Yo on a plateau pour nga na lembi mituna. Moi na répondre na place na yo exact. Mais moi j'aimerais vous dire que les temps là existent, le métier existe. Parce que nga vana ba nous servir nzambe na nga za prophète nga za tana ba 4 métiers na bien. Ah oui. Naza akata restauration na la mama be donc so na mina la mbelo o qui m'a bilo en moi aussi na yo. Vraiment. Wana eza elo penza mba pesa parce que c'est quelque chose qui est en moi en fait. C'est naturel. Deuxième des choses dans ça la sou qui m'a casse. Donc naza na ba photo na la tsa ba marié na kele na école té. Deuxième des choses journalisme yango na sala. Troisième des choses commerce pour tout kolobate. Yo pesanga $100, pesanga 6 mois. Oyo tout na $100 on est boutique combien? C'est-à-dire c'est quelque chose qui est en moi en fait. Si on a bien kota kutu ba kota ba hôtellerie na protocole souka. Si on a bien tandelo chambre ya lokwa ya poto orondimate. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est en moi en fait. Ce sont de talents que Dieu m'a donné. Cela ne veut pas que il faut na sani le quoi la commissaire dédié na zo talent na boire kayango té. Donc kutu mikolo na banda spécial et lubu avec maman Witch bientôt là d'ici là. OK. Na basalenga ya mamunyo so do na banda. Batu no sa poto za besoin on lie lubu. Na sa bio o lamba o so penda dongo batanga ngaina kamanyoka. Na nyama zamba. Ozana posos olia musuni pembeni tepo goyo yoka. Vraiment. Docteur Ahmed, on est toujours là, on est là. Oui. Tozara wana. Likabozwaki ezaka loko ya ngai eye na makila tonzamba lobela kiyo ou bien ozali na basini moko boye pour que bando sa ba kisi ou bien ezali loro moko ya bakoko batikela kiyo. OK, merci pour la question. Tout cela on a lelo. Et là comme on a olinga beaucoup plus ba parents balanda message au malam. Très bien. Parce que moi natanga zokola okoyeba au moi na ozala tango akola. Très bien. Yango moni lelo ba pare belé batangisi bana bien. Mais batangisi était selon eloko oyo selon oeza iné en lui le son voilà. Et cela veut dire bobimisi libanda ya destiné na vision pe. Et ça dit que non atangi mais azokoka vraiment ko travailler bien par rapport ya nino wana. Pendant que je grandissais et c'est là qui n'a deux aspects na banda ko pesa. Premier aspect na banda ko linga soto sakana baninga ngaka na za pasteur. Ngaka na teya. Et so na za pasteur te ngaka na za la docteur. Bon bando ya na hôpital ça veut dire na zui makala na tuti na tie na tiango na mai na beti yango boye na zui makasa mo na tuti na fini ba mai nango na tie boye na zui nzeta ya pondu na kati na zui ba nzeta kombo na koti na kati kwa ba serin eli baye il faut ngane na traiter bango il faut na traiter bango mais pendant que ton maman bandi ko observer papa bandi ko observer atala lobi mwana oyo aza musala nzambe. Et moi non paix aux docteur. Maintenant on a dit ko kola na bandi ko yeba fuma fait sans sa vie. Ndem maman siko parce que musala oyo maman nangai Viviane Suzanne père son âme yende mutu abanda ko salango. OK. Abanda ko traiter batu papa. Ye fuma zaki na bureau tende tinga lelo na salango. Ye abanda ko traiter na lopango batu azoya na epa na biso azo traiter bango. Il y a des cas même bando ya hôtel vraiment ba yena mutu façon ba yelie bino moko bo telemeli maman na katanda pe maman
kawana ba ina mutu wana kufa mutu wana kufa mais tant biso tolo ba mutu wana kufa ya mona guérison amona maki na mutu wana quel espoir wone malade mke obika na yezi ozela bomo ndenga otambola to papa oya to fundi papa tala kamoko yaki aba memi mutu wana ko mema na kiti ba ye na ye aotambola kutu te aopema kamuke mais maman andimi a traiter mutu wana papa ndo gangela gangele papa mama ebiso bino ngai na o traiter kawana et par là ce que ton maman moni aspect wana pananga maman bandi ko apprendre ngai andi ko linga chaque temps zo sala ba mélange ba kisi to asala kana ngai azo expliquer ngai papa et par là so muntu kama ko ye mama traiter ngo biki na somo ya baka elonganga déjà dès le bas âge elonganga déjà dès mke yana kam mususu ko ya awa boy bino nyoso bo bengi nga bo bisinga vmate ote mais au comporte nga conviction no sanango yo moko elekelo mais mutu azana conviction boyene wala zango ko bonzambete mais eza vraiment que conviction vraiment que no mutu awa oui ça c'est à l'intérieur d'une personne donc bon son moi elonganga déjà dès le bas âge tindenge na zokola papa na zotanga ba classe na ngai papa et je visais toujours la médecine papa et jusqu'à ce que na tangi ba classe na ngai et mais na yoko mona vraiment que médecine traditionnelle ont efficacité par rapport ya baka o nazomona na hôpital bazo échouer nango mais maman baka o ande ko traiter voilà que maman c'est un épée médecin té maman biso ando botisa basi sans que alekana ben colère ngai maman na ngai akati classe na deuxième secondaire à deuxième secondaire mais moi ça ko kende vraiment ça l'échographie ba obi que non moi so ndinga ça est un état moko bien té moi so abota na césarienne mais maman tongo ya ça ba ki sando purger moi so wana a purger à landeli format jour abota yi moi aboti c'est na ndako na biso moi na bimi normal c'est ça que je vis la grandeur de Dieu oui à travers le talent que Dieu donne à une personne et par là nde et ça là que na moni no nazongela ka médecine oba maman apprendanga et na parcours ngai tant na bandi ko salela ko traiter batu ngamoko et ko sala ki na kutani na docteur Prince paix à son âme il m'a pris beaucoup de choses et na kutani docteur Aladi il m'a pris beaucoup de choses na kutani na vanda na bureau na moni koko moko boye koko tazamba aye papa tonga koti a beti porte na kota tonga moninga alobi esayo na biezanga problème ni alobi avant dia bisinga bino nde nazawa natika na miko mingi te fona kufa nabi yo moko yebi ko tika miko mingi te abisinga lobi ezana bakishi fona prendre mutu mais tant na lala ki na ndoto nanga ba pesa nga adresse ba laxe nga na mutu yango na yeka ayana ba chancho ba kisa ba makasa ba nidbo donc voyez abandi ko expliquer oye bilika sono bina yebi yango mais importance on ebate abandi otalisanga o traiter malade o sala bo na okoma papa ti a visitanga 3 fois et tant on a si 3e fois na zimbongo na remettre yembongo na pêcher yembongo parce que likabo muninga tango zo apprendre yo il faut semer quelque chose pour que o ya la kisho wanetika la tango yo po bando pratique ngozwa nde sali que non papa ona abima kenda pesa nga adresse na ye mais après temps occupation zaki nango après 2 mois tant na ke boye na ke na adresse wana na ke olukaye ba ebisinga diko non déjà kufa ba kundaye et ça langa bien tenobi bon donc message ayela kingai donc à la kisingai bakisi non naza vraiment suffisamment yango de comment poser une question mais docteur Abel comment se fait-il yo mutu moko ko traiter ba 40 malades ba 45 bobo parce que j'ai été formé na batu o ba yebi kasa ba yebi corps sans été ba yebi racine ba yebi donc batu oyo ba yebi musala wana ba informa kingai et ça dit que o ayeba ki dit 20 maladies à apprendre nga o ayeba ki maladie pour apprendre nga o maladie pour apprendre yango wana. D'accord. Yangwane Salaboy. Maintenant, dans les ministères, lorsque je grandis, na koli vraiment Nekodim, na koli Nekodim, chez Révérend Willy, na église Pandevi, na koli wana, ba apprendre nga Nekodim, et jusqu'à ce qu'il y a un moment, na bandeki, na ngai vraiment na linga vie ngomba trop. Je sais que Bible lobby exactement oyo to luke sur montagne te na nini te mais donc moto ayebi secret spiritualité c'est ça moto ayebi secret spiritualité le long landa basala nzambe msu bokene na ngomba bokesala nini donc c'est lié de sacrifice Dieu est partout
Mais il y a des endroits où tu es oublié au bosani nanu kiboyo. Kiboyo wana o sala nango longo. Et puis qu'on s'est éloigné de tous, des problèmes, des soucis, des familles. Tu es seul en fait. Et dans ces moments-là, j'avais Nazaki na jeune et pendant jeune pendant 7 jours na yokan elote, nzamba lobe lote. Donc na lingina kita jour ango, j'ai prié na fuka bina obondela. Pendant que na obondela, je me sentais na sa sur nzoto te. Je vis que Nazaki quelque part, je vis na moni bato belé, basali sec, balati pembe pembe et j'étais au milieu. Batouana baolo belanga maloba na yoka vo ezobima qui n'a appelé le ministère international. Je dois servir Dieu toute ma vie et on zamba talise ngai na monaki. Je n'ai pas vu des hommes, je vis des donc na monaki ba pate na moni mutuluka ba pate na zala kutu na makokita oyeba bande na ba tisuka place basuki nzamba ebisinga na pesho ba pate wana nde osala nini o diriger bango na sala vena zambe na bi Seigneur je vais te servir mais mukongo na ngai elala na mbeto hospitalité eloko nzambo ko sala ka ke mukongo na ngai elala na mbeto hospitalité. Maman, ça fait plus de 18 ans au hôpital vraiment nala la bonne mbeto hospital sala maté ce qui ba maladie comme matanga moi ça nga comprendre na esi na ki retraite na état oyo au mona bengi basala nzambe biso bandi non mutu soza na maladie akota retraite te okota retraite ndeni bobo ba bakate na kendaka na référence moko na keko yebisa alliance auto salaki. C'est l'alliance. Yo ebisa kinga ina servi yo. Je te sers. Mais comment se fait-il que non maladie comme memanga na stade mona ke là na mbé hôpital? Très bien. Donc d'officiellement il faut résoudre le cas. Pourquoi? Parce que nzamba ko trahir alliance na été. Ngana ko trahir alliance, mais nzamba ko trahir angote. Et c'est alors que et ça là que non tant na ko kende bongo na zongi ya bonne santé. Bando ka moi. Yo kende hôpital yo kende va retraite. Pourquoi? Ba yeba te secret ni nezala wana. Très bien. Yango esali que non, lorsque j'ai reçu cet appel Nazonga, Nazwata Obondela. Je priais toujours que non, Seigneur, j'aimerais que non, papa Oyanga Yazo Encadrenga a confirmé le ministère. Parce que Dieu m'a appelé dans le ministère prophétique. Dieu doit confirmer ça dans la bouche de mon père. De mon père. Papa, quand je suis dans l'ongwe, dans la formation église, je prie et jusqu'à j'ai fini dans l'église, papa, je servais Dieu, papa, jusqu'à ce que mon papa, le pasteur Willy, a confirmé. Le ministère. Donc, Kangiawana. Parce que je pense qu'il y aura un jour, tu auras vraiment pour tout un témoignage. Donc, Kangiawana, alors, c'est là que va confirmer le ministère. On va continuer l'épisode de surtout dans l'émission parce que nous avons naturel déjà qui milan ba au 5 minutes mais biso tozana na makamba ko lobebele 10 minutes on peut s'absolument 10 minutes parce que ma moisano ebele ya koloba. Alors moi je crois à la nature, je crois à la nature parce que il y avait un jour papa le kilanga moko à Ouda village biso batabe Équateur kona. Il y avait une sœur que je connais na kangi parenthèse, il y a kombo na église, azali na promo obota na mobali na ye. Aye pendant que to solo là papa nanga na uta village ayoki area kei ayebisinga lobi weti na obotisa he abise oh nani oh yo solo na ne kaso andimi nga na oboti na bi bon na solo na kaka na solo ne ke mama tala oh andimi oh to kenaka na drikola yolo yo onika drikola yolo to kota kaka abando akisanga tali kaso tala akenda to kende sikate na bibi agricole batayolo ba yebi na agricole jardin mobi mezala wana tala likaso kombo kutu na kanga mingi na likaso banda ko salela anobi ngango kuti yende na Équateur habita likaso asala mélange abando salela ya abando pesa wa moswana zwa zemi ma yebi sangai
so lingi na tiki na yo il faut ça symbole Oui. ngani nazala nga prête nazala prête en fait na ibsété voilà abi non gros big sabatu na sima wa mais po simba na kola tsoma kasa mais po simba il faut ça là symbole na ibsété mukono ma prête sonza masungi dans l'avenir okoya alors moi je crois ces choses là Ouais. na ko ango parce que ba mema ngai moko na tokena musika te na yolo na dricole na bi na kota pe na dricole wana mo pe na innocent na dricole na mona pe samba mais na bi te ke likaso yo et faire partie en bikisa. Voilà, ça c'était juste une parenthèse. Le lot avant la tourne peut-être à la fin de l'émission ba qui sont même biso lelo otoko ko consommer pour ba toazo tuna nga ba lobeske ba ki sango eza solo na tuni ba ngosko biso mikolo mi balé boy to fani na plateau pour to yo bisa bino ke vraiment et puis to présenter bon benga pe bo benga bo sela nanu oui présenter biso OK ba ki si lelo vraiment o eza sika a eza qui on a sali apostate qui s'apostate parce que na zwa ki moi bapel mo belé ba papé belé o ba zana ba problème ba postate zo tungisa bango ba musu ba ke ba tie bango ba placer bango ba sonde ba musu ba alembi na ya ki asali ba ke ba sali intervention chirurgicale ba opérer et ba musu donc a commis faible na mbet parce que lorsque organe wana est vraiment touché est vraiment appareil génital mais ça touché est vraiment paralysé yango na sala qui produit oyo po na bandeko oyo bazo souffrir na bakaba prostate ezala ezali hypertrophie à prostate infection prostatique ezala comme un cancer à prostate papa ko hésiter te benga soko ozana kini yaka sur place soki ozali banda sala commande na yo ba produit comme na yo okozwa traitement ozongi normal parce que lorsque on traité prostate na yo na opesa bakisi spermatozoïde na kopesa bakisi restauration ya pénis na yo na kopesa vraiment bakisi o est arrangé appareil génital mobimba ozongi normal so mutazu problème à prostate muto boye na comme a faible a commis faible vraiment a commis faible parce que moya fonctionner sous la maman prostate a joué un rôle moko très important azana ba liquide ou bois caca ba liquide à bois caca et azo aider spermatozoïde azo aider urine donc soki kaka muto akomi na problème wana akomi na problème ya masuba akomi na problème ya éjaculation donc d'office appareil génital et et ya la nini prostate souvent et ça parce que mobile a ba si belé non lelo a je suis ba maman belé lelo muto muso ako vivre na ba si belé akomi pe na prostate te akomi na problème à prostate parce que prostate c'est un organe eza na nzoto mobile. Maintenant, et comme on a maladie lorsqu'ils sont infectés, parce que donc âge avancé, ils ont un volume naturel. Mais lorsqu'une infection est continue, et ça dit que ils ont volume mabé et que boucher par voie nango et ça dit que moyen a fonctionné normal les a discuté. Moto moi que moto azana masube belé, mais azo suba a senti que asubi même asube zakaka. Moto muso akomo suba ka ba goutte, suba bomo ba goutte. Muso suba mais pression oyo tindiki ya masuba mais esuka musika et comme ka pembeni ça ka pembeni wala. D'accord. Donc eza ba produit on a sali pona bandeko wana pona ko sunga bango balongo na vient ça derrière na sonde ba placer ki to ko traiter yo to longoli sonde wana ozongi normal. Atam taza sonde. Oui. Oyo ezali bobenga ko bino batatembe ya syphilis bandeko bazana ba problème ya ba syphilis na partie intime ebimisio ba mbuma ebimisio ba biloko moko ya mabe surtout bato bazana ba microbe ko melango eza na savon nango to sana pomade nango oyo ko appliquer wana ebomi yango libanda oyo ko mele bomi na kati wana eza bato bazana ba mikusesi la raté oui ba mikusha wana donc ba mikusha ba apparition ba biloko moko surtout na partie intime ba apparition ba biloko donc to sala ba pomade to sali savon to pêcher aux utiliser aux melana na kisi oyo très bien donc ezali ba produit to sali produit pour na bandeko bazana ba problème à hernie. Vous avez un problème, il y a hernie, il y a la hernie discale, il y a la lombaire, donc hernie, toutes les sortes de hernie aux anango, to sali ba produit ou ekosungayo, to traiter yo, surtout hernie lombaire wana sans intervention chirurgicale, aux 8 traitements aux ongi normal. Donc produit sali très efficace. Bandeko ya donc bazolanda na mission, bandeko déjà bazwa traitement, il y a ba produit oyo.
na baka oyo ba yebi déjà que non ah makam docteur amé dans le besoin solo et ça lelo nzamba salinga ngolo na nzela ya ko soigner batu na comme na bande ko belé o na comme kolande bango ba prière libanda mboka na ba province batuto non na mona na bango te. Et je confirme que non, lorsque Dieu m'a dit que non mon ministère sera international nanda ko été voie par laquelle na ko atteindre des dimensions. Donc ils pour un métier. Mais or na musala oyo ndesali ke na kutana na batu o bazana ba mboka mususu. Donc ba produire ça. Et là on est ça là ba opérer hernie après quelques temps ils ont. Pourquoi? Parce que lorsque ba tongi lorsque ba tongi mon ba fil wana o batonga kawana ça ba fil moko oyo na troisième couche et ça po moko fragile ça po moko lemba. Maintenant lorsque ba singa o bakata kalikolo bakati ba bendi mais au kuna ese ezala ba fil moko oyo ezaka facile pour que elimwa kuna na kati etika. Maintenant ezana na point moko lidusu etikalaka o esali ke non metiopo ya mutu parce que hernie eza musunité ce sont les cachements metiopo o esala ke non ebimi place wana etango ebimi songiana na suka na komo sa mafuta okay komo bota mafuta yango mona mutu atali na ba teskin na ye azomona lokwa ekomi misatu donc au troisième wana eza hernie eza mafuta autre pesa ba kisi esali ke mafuta wana bimi muchopone zongi na kati esali ke non to pesa ba kisi kangi place wana moye ba biloko e sala maisusu ezate donc na ngina expliquer ngo bongo po so toke mingi ba terme scientifique eza mutunyo sote aza du domaine mutunyo sote aza du domaine bandolo et le kaka mutu wa a comprendre na expliquer bo po mutu a facilité à comprendre pas tala ah na souffrance nino donc eza produit mususu tozawa na ba produit mususu oyo ezali pona hémorroïde ya mibali tosali yango de sorte hémorroïde interne et externe donc ezali oyo sunga ba papa o bazana ba problème ba hémorroïde tozana ba hémorroïde ya basi ba kisi hémorroïde ya basi pesa ah basi pe ba souffrir hémorroïde oui hémorroïde eza mutu nyonso souffrir nango moi si mobali mwana muke mukolo hémorroïde ba souffrir nango donc ba produit tosali opona ko sunga ba ndeko bazana ba problème ya hémorroïde. Et ça ça là que force ya peni et ça li sous-souté papa ozo ko cette faire maman te pourquoi parce que mon pépé moko zo na niveau anis na yo moi yo na force ezate tozo na kiso moni déjà troisième lokolo comme perdre sens nango comme perdre taille nango donc hémorroïde et perdaka puissance en toi boyo oui donc eza ba produit auto ça moi si pas moi c'est ça là et pour moi si ça qui et ko provoquer frigidité a fongwa mi azo se sentir polele tant mobile azo sanction tonene azo sentir mobilité et mobile peut tant sentir yete ndo mona ba papa musuba kenda ko yiba libanda c'est-à-dire quoi moi ça comme munene oui moi ça comme munene donc yango ba kisi ona osala ke non ezongisa moi si normal et puis était hémorroïde wana pour ba gaz wana e bimaraté parce que lorsque komi bonga on sentir ba gaz ezobima bon les douceurs ceux qui a moi c'est comme mai et comme mai donc eza dit à infection eza dit à hémorroïde to sana ba kisi o to sala ke no peto pesi et kausi ba mai wana esali ke no mama nzoto ne ezongi normal du fait que non na ndako libala ne yemo kwa se sentana no bien tango zo sangana papa et puis papa pas sentaka bien. Donc ça est vice versa. Ce n'est pas dit que non papa azo ça. Papa ko ya wana boy. Bon, vu qu'il a senti vraiment satisfait mais bazaka na posa a éjaculé pour se satisfaire. Mais boy vraiment logiquement azo se sentir yodé. Bon ndenge la moi ça mieux kondie na simana ye. Boso na été na simana a rezo ça. Les autres ça oui, les autres ça mon pépé parce que hémorroïde a katezali. Anis neza ko funga ba mibali pesa la bango bongo. Donc on a senti ba pépé ba gaz moko ma soloté gaz a senti ka asali gaz mais eza soloté mo pépé wana ndezobi mabongo mobali moya sa makasi na beto zalate et puis moi si ozala vraiment faible na habité sur une dernière qui s'ezali rapidement pour que to chité dernière quiche na koko loba awa kishia acacia endométriose. Acacia endométriose eza kisi pona bandeko basi o bazana ba problème ba endométriose et compliqué ko bota ozobota parce que endométriose ezali type ya ba maladie moko o empêche ka moi ça concevoir parce que tant moi c'est azobota te pona mobali tango abota te ba bika ba semence na ye eza bien ta koko za na problème ya azoospermie
à cause d'un problème oligospermie. Mais moi, si ce cas il y a plein de causes. Bah, myome, fibrome, nyokaka, endométriose, manque de glaive cervical, kyste ovarien. Donc, cas ils ont rebellé dans tout moi si ce cas obotate. Yango ce qu'on il faut en maîtrise. Ya oyeba que non, moi si tant obotate ça na cause rebellé. Pour que na traiter moi si pour à concevoir. Et ça va cause rebellé. Donc il faut ça là moto osali oyebi dans le fonctionnement d'autres moi si oyebi pe maladie moi si ça nango o traiter maladie wana o pesa ndeti kisi obota au moins ça na problème té. Et ça nango facile à jouer traitement moi une semaine. Et na fin du mois tant moni période na tant ko na étape moko pas akangami à suivre facilement. D'accord. Mais tant que ça malade moi il faut traiter malade wana après to pesi ba qui s'est échauffé par matrice et provoquer grossesse. Voilà, je pense que prochaine émission to rezoyo pour que oyebisa biso parce que ça ba kaya bato azana trop jeune règle bi masouté. Ah oui. To solango eza dit à quoi? Et puis nyokaka ya nini eza nini? Ce sont des choses spirituelles ou bien ça va affection. On va essayer de parler. On est arrivé à la fin de cette émission. Et le numéro de téléphone, tu éviter de contacter mon cabinet ou voilà. Oui, merci Ming Nabandeko Obako Landabiso et merci Ming Nabandeko Bako Benga et Nabandeko Bako Ebako Zoa traitement par Dr Ahmed. Donc pour Ozwanga Dr Ahmed, numéro Zali plus 243 89 97 78 138 plus 243 89 97 78 138 soit Oye na commune Ngaba na rue 15 numéro 116 place au Wapi cabinet Ezawana pour na baka docteur Ahmed azo traiter baka ebele baka ototangité pour TV Zangonga obengi opposé kanayo docteur Ahmed akozanga te kotalisa yo ndenge nini okosala pour que oye bakozwa bakisi docteur Ahmed ezo kende partout dans le monde. Ça la commande na otokocha na agence et kokomela yo okozwa traitement enzamba ocha loboko parce que dans le baka je soigne c'est Dieu qui guérit. Amen. Voilà, merci beaucoup. Je pense que TV Zangonga, Jacques Milambo, Israël, Natira, n'habite l'on a seulement oni. Pas autant en cabo. Mais tout ça m'a mobile là-bas. TV Zangonga, bazan a raison, on arrive à la fin de cette émission. Batunyo surtout Oyo, Botuna, maman, aussi, ce sera produit à Papa Ahmed. Ils ont vraiment n'habité. Namoku na otolo bana joie kisimo wa imoroide na mela tilo no yo kalisute. Ya eza lelo eza te. Ya basi ndela ina ngote. Ya basi lelo eza te yelanga yelanga. Te ngazo na ngata bakisa mibali Vraiment. Ngamela kafa ba mibali, kafe mo eza formen na mela kiango ebisiro bilo musuba megrate. Mais la bekaki ngazo na ngata mibali pesa ngai. Ngabo pikili kino ya moi 16 ans na 400 nzoto na espesa alolo. Et bien voilà consommer les produits bo bengi ba produits ezali ezo sala. Yo mto otuna nga malamu benga o consommer yango yo no websa nga mama wechi. En tout cas na benga ki musala nzamba olandelo kutu na des catégories. Olandelo na cas spirituel et puis olandelo na cas naturel ya ba produits. Oza okozozwa double portion, eza elonga te, o eza bikamwa te. Consommer les produits pour yo oye la biso témoignage to tiango na chebiso. Voilà, merci beaucoup, on arrive à la fin de cette émission. Soy Christa Zongi tenga la biloto kutanite. Na moni pasteur bienvenue Mukobo. Merci na weba te oningo yo assister émission na ngapoani. Merci beaucoup pour l'assistance de cette émission. Le pasteur bienvenue Mukobo. Voilà, soy Christa Zongi te liwe roya avant Christ. C'est ce qui peut liwe en weyete hein. Ngala bino tokutani. Merci docteur. Merci l'homme de Dieu. On se retrouve prochainement. Bye. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.